pesa mama na biso ya ndako pe pouvoir na ye pesa ye pe sentiment na oyo azoluka po asa mwasi na ye talaka bolingo liboso ndenge ezalaka bobaninaki sheri okendaka na bakwe bobeka mwa basikre osepeli na pesa bato olingi mwana bato otie pe na pale me opesi pe rien mwa 5 kazi na wana ozolobela wana ote mwasi nanga mwasi na ozobeli wande kozwa bango nyonso tu kozala na banana sa majesté na banana naza lelo omoi kiko lelo eza oyo tozomona sikoyo nafingi motu te na kritike motu te eza eloko ya sika tokoti na kibolo abetele pe liso otya na matoi mwasi na okoma kozole pere nini naobeta soki nga ndenge naza boye te etio mamba alobi nasalela moto place eza natala mwasi sa majesté bafoye ebebi ebele nazoremarke naozwa barapport trouve aobenga penaba non foye kingadi naokenga moko te mpona ocontrole bafoye na bino tunayeba ezokendeni na minute nakomona kocomprendre déjà ezokendeni kotika bamati pesa mama na biso ya ndako pe pouvoir na ye pesa ye pe sentiment na oyo azoluka po asa mwasi na ye talaka bolingo liboso ndenge ezalaka bobaninaki sheri okendaka na bakwe bobeka mwa basikre osepeli na pesa bato olingi mwana bato otie pe na pale me opesi pe rien mwa 5 kazi na wana ozolobela wana ote mwasi nanga mwasi na ozobeli oyo wande kozwa bango nyonso tu kozala na banana sa majesté na banana naza lelo omoi kiko lelo eza oyo tozomona sikoyo toboyi na biso ya kala te totikeli bino nyonso na ya kala oyo nazopesa ya lelo ezolakisaka ezosalema siko nani aboyi yango oyo aboyi yango abengaka bato na boyi yango epi pere nini naobeta soki nga ndenge naza boye te etio mamba alobi nasalela moto place eza natala mwasi tomi abetele pe liso otya na matoi mwasi na okoma kozole nafingi motu te na kritike motu te eza eloko ya sika tokoti na kibolelo ya mwana ero sa majesté lobondo okanga na babiloko ya tungu mana balopesela bino basheri nabwakisi bino te na ngambu na bino bayaya ye mopanzi donc bana basi kote na nga bayaya mopanzi mpona comprendre bino baya bwa bavanti ye ya kosakana te nafingi te mena olobaka na explique nga mpe na yaya te nga mpe na mopanzi me atie basheri ya kote mpo nayebi eloko ezoleka oloba tiki o boye te nayebi na nga comme nayebi na nga sikoyo nalingi tokende wana ndenge ya bien norme ezonga na principe norme ezonga na principe omoni pere wana kwabwaka asentir eloko ezwi ye alobi mwana oyo aye na kiwelelo mabe aona kokema lembe tozoremarke be eloko wana bafoye pourquoi ezala pasi mpe mawa kolobaki libota moko ezalaki malamu suka nango banokenda nde libota moko ezalaki na forma boye suka nanokenda nde mwasa motika na ndako loboko na litama papa akendaki 23 heures azolokenda 23 heures wana adami avide alave mai amati na mbeto papa ekomotingaka boye ote chéri bolo nzoto eza ya kolemba mabe omoni hémorroïde ekuti ekoma so na ndenge kaka boye mwasi nanga alobi nakoesunguro te papa pardon etikano kaka nanoka nzambe ayebi akosunga biso kaka lobi nango ekozala boye mama apesi ba argument oyo ezokolengisa be mobali motema na sa motema mobali alobi kutunga jamais il part là-bas première chose mobali adini akesa lizoba na ye libanda alibisi force nyonso libanda ntango ozonga na pale mais asengi ye o te tozaka na bana banini omoni togarde na distance bana bakola mais peta bato na pala na pesa systeme bozobosa eloko wana nini bayaya okosala na nko boobeta libanda yango nga naozongisa bino lelo nalobi nga na senteme naobeta lisolo oyo ezokose passe na bafoye nandini te bapeti na biso na bapale baozala satisfait te okino libanda oyo bayeba boki na yo soki ba n'importe quoi ntango ozongi na kati ya pale peti aleli bote omoni sheri na nga ndenge kaka kuboye tetikana babiloko oyo bana badana mike l'enfant ya 2 ans mwana aza na une année ogere nano contre na mwasi akazi te ya solongo bongo mpe komi na pasi tokota lisusu peti azongikina mais oyobosanaki yo libanda obayeba plan force systématiquement osatisfait peti ya libanda tata bozoka bokoka tini yaona lobiki na miso nga na ngambu ya basi mibali ye là-bas c'est-à-dire que nga mpe na nga mpe na là-bas mais natiki na ngambu wana mpo permettre biso nyonso tozala na kati ya masolo na kati ya kocomprendre ke tozosala nini toresone nini ozocomprendre nalingi te tokende gauche tolitabataba na te na kibolelo tozopesela bino na liva kosakana te lelo sa majesté équipe mobimba
na grand Michael Nyemba ye wana boye za pena yo ye wana donc ye na osala ke biso za na chaîne to bana ko lobela o esinto yo nazo misima ta liboso bi ah on a que tout ça ni va foyer bele comment fait-il que va foyer ba la solution parce que moi c'est qui me bat le coup raison ça ni pour foyer et vendre Kenya ba doit comprendre que ça maman ça suba bengi koto a bengi non ya yo ça ni ko ndenge ni ah ko et yo ko va foyer na Kenya va foyer ezala ka ndenge ça problème na yeza siko ke na lili eloko moko ya sike kota tango bolingo bandaki moto ala yi lelo oyo bolingo komi kilo totala bien tofixe bafoyer na biso nde ça c'est deuxième chose. Troisième point pour la sukisa na nini olobaki nayikala beta mwa synthèse pour comprendre ke bolelo eza makasi c'est-à-dire que toluka tosungana mpo de sorte que basi na biso basinga mpe bolingo wana omeli biloko ya makasi na yo wana mbango petit je t'aime oui je t'aime bolelo moi asimba telefone osili sikoyebisanga mwasi asimba telefone ote code nanga je sais pas te di quoi code nanga oyeba te sikolelo soko daye briske compte là ezali na 4 ans moni abando zape bobu akende luka moto afineli code natali bo $200,000 eza 4 ans ah merde eza 100,000 peke mpona nini kozanga koyeba il faut bafoye bozala ndinga kibolelo lelo toluka tosungana ayaye opanzi ngai na nga bonanga kaka bana basi ye bravo nazokufélicité bino mpona nini po bayaya na ocomprendre baaventure namoni nazongi maleye mpona nazongisa bango napesi bato nyonso mbote napesi mbote nyonso oyo bato baokinga journal lelo nzambe apesa bino encore bamayele ebele me bokeba na eloko moko kibolelo ezokota na bandako na bino partout bocomprendre ke baerreur bosala botika yango tiango